Nango perfectionné Risque sonore makambo toboya kilobi et comment autoriser Risque comme lisume koma nango perfectionné Risque sonore makambo toboya kilobi et comment autoriser Merci beaucoup na batu population comme koto pour monsieur le cas qui batu balaki bote banda komezo tonga mabatu bazo kota oh là 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 qui ça merci na papa président Fati Béton parce qu'après ces lumière de balobaka kanzele zali développement ngala comment on dit na daji wana na barocade nazali témoin oculaire ndenge to bandelaki barocade na ndenge to komi ko kendele barocade niveau nazomona bandako ezotongama na mbangu bato bazokota population donc nakoma mema kondima adage wana ke nzela ezalaka développement ya mboka bomona paysage oyo eza na nsima na ngai place moko kitoko wa bomoni bamire de soutènement bomoni bandeko en plein boulot en plein travaux lolenge bazotimola mabele oyo tomona oyo toza likolo mabele oyo basali yango ya kosala donc bayaka bazwaka mabele na ngambu bayaka baotya a bazwa mabele na ngambu baotya awa nde bapusi érosion donc bapusi érosion donc yango bomoni epermettre ke koto oyo misala ezwaki mwa retard parce que bazalaki na problème ya érosion oyo osoyo bazwelaki yango solution te oyo nyonso bakosala perte ya pamba. Voilà, merci beaucoup. Voilà bisika tokomi. Merci beaucoup. Toza bongo awa na Kikimide. Kikimide, rocade nabiso de Njil Brasserie à Bouma aéroport. Donc awa toza bongo na Kikimide to banda Kikim 1 Kikimide deuxième partenaire to banda na quartier 4 to tozu quartier 3 tozu Kikim 1 Kikimide awa ndesko toza na Kikimide bomoni bisika ba créer loko oyo donc bozomona banda ko msu etikala likolo kuna sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesu zongana yo. Oluka, baboye. Ya Yesu, ya kanayo. Bonjour, bonsoir, chers internautes. Ça dépend, il y a Herbi Paigno Sobozwami. Bozolanda biso na ngonga oyo awa na rocade na bino ya Njil Brasserie Bouma na deuxième partie na bino oyo ebandi awa na quartier 4 Mikondo et ezokende ti Bouma et deuxième partie na bino yango. Merci beaucoup na bino tout besoin na pona Rolanda deuxième partie na bino ya émission Njil Brasserie et Njil Brasserie Bouma. Donc rocade Njil Brasserie Bouma. Merci beaucoup et merci na bino tout
partout vous êtes topesi bino merci merci na nzambe asali sous grâce ya kopesa biso makasi pe énergie ya ko tourner sous deuxième partie oyo tozo sala bino na mokolo lelo merci na bino tout botala biso merci na ingénieur Augustin Kanina le muluba le plus civilisé du monde merci na ngamoko liboso caméra na bino papa Sano Bakala de Kuba Kilas tolela bino tellement trop ndelele to tambola na bino deuxième partie belé bo tunanga tozawapi tozali awa na Mikondo quartier 4 na Sipayots donc Sipayots et combo ya patron na biso na Sipayots et Kimingape pardon Sylvain voilà papa Sylvain et patron ya Sipayots topesi bambote na travailleur na yo oya ya marabiso mettre soit tant toyaka et ya biso toujours à l'aise donc topesi bino bambote be topesi bana quartier Mikondo bambote bino tout boza côté boana ba parcelle bosoma côté topesi bino bambote na bino voilà biso to bana biso kotambola bozala wana bovanda bolanda et partie de ya émission na bino et Rocade Gilles Brasserie et Bouma et bolanda partie de na bino awa quartier 4 Mikondo ti Bouma 1 et Bouma 2 et Tiplasi Toko clôturé. Voilà. Merci beaucoup Nabino Toubo Talabiso. Merci Nabandeko et d'être le baka toujours biso Zambé azopesa toujours makasi azobatela azosunga pe nenga lingi to sunga mela. Donc voilà et toujours continuer toujours musana biso awa toza bongo na quartier 4. Toza bongo na quartier 4 et na Mikondo. Donc Mikondo na quartier 4 donc merci na batu tubo tala biso merci na bino tubo landa biso merci na ba bonne na biso et merci et na bino ba fidèle na biso ba fanatique na biso oyo botala biso à travers cette émission to pesibino ba mbote belé partout vous êtes dans le monde bozana ba États-Unis bozana ba Canada bozana ba Texas Miami bozana ba Toronto to pesibino ba mbote ebele bozana ba Norvège to pesibino ba mbote ebele ya mingi bipai nyos bozwami bozolandela biso tikela biso commentaire bipai bozolandela biso ozwami depuis mboka nini voilà merci bino bat botala biso bozana Belgique bozana Bruxelles hein bozana ba ville nyonso na ba province topesi bino ba mbote ebele ya mingi et pourquoi pas et na France botala biso des prix France topesi bino pe ba mbote ebele bozana Paris bozana ba province et topesi bino bambote ebele ya mingi botala biso bozana ba Brésil bozana ba Asie hein boza partout et bambote ebele et pourquoi pas bino botala biso boza bongo en Afrique bozana ba Afrique du Sud bozana ba Sénégal bozana ba Gabon bozana ba Nigeria bozana ba Burkina Faso boza et partout et en Afrique te pesi nous bambote pourquoi pas bozana ba Congo Angola Congo Brazzaville et Congo Kinshasa et te pesi bino pe bambote ebele ya mingi et mbote na tous les Congolais bazotala biso tout je dis bien tous les Congolais oyo bazolanda biso partout vous êtes dans le monde oyebi koza Congolais congolaise na pesi yo mbote ya mingi. Voilà, donc toujours continuer. Awa, la fois passée peut les gars awa et tout ce kaka bazo ça la collecteur oyo et tout le monde peut ba kundi ango déjà et sili awa siko bazo canaliser et ba tonga ndenge mai et ko banda ko kende pe ko kita. Voilà. Merci le lenye botala biso, merci le lenye bolanda biso. Merci ndenge bozana pona kotala biso pona kolanda biso partout boza lolenge le nyonso oyo botela biso po bolandela biso biso pe tolela bino fort tolingaka bino pe ya mingi parce que sans bino et biso to kosala ba effort parce que to sala ka ba effort pour que bino botala bo consommer et ko nde ya mwana ndezali force na biso. Voilà, donc sans biso pe bino pe beaucoup découvrir qui ça te beaucoup découvrir Rocade beaucoup découvrir Congo te.
libanda maloba na nzambe eglise ekomi opesa moto bisango ifo bapesa yo mbongo tokomisi beeglise lokola bandepuse privio ya biso yango nzambe alobi tozonga na kati ya maloba na ye tozongela ye tozonga ye na maloba na nzambe oyebi malamu la trahison est une intelligence avec un ennemi une sagesse avec un ennemi frère tokoma kotrahisa kotala nsima o yesu oyo yesu zonga na yo. Merci beaucoup balandi boto talabiso et toza toujours bongo awa et na Mikondo quartier 4 et bipai et tozo tambola et na mokolo ya lelo na rocade na biso o ya Gilles Brasserie Tibouma. Donc voilà, toujours continuer et côté bomoni ba caniveau nyonso déjà si etongama voire même kutu ba mabele et comme nango kozonga na ba caniveau mais toyebi ke ba ko nettoyer na bango. Donc si babwaka mpe mabanga badame mpe déjà mabanga donc neti awa nazomona batikali kaka na niveau ya koya kobwaka et deuxième tour ya mabanga et bongo bakoya kolandisa bagoudron batia siko bamakadame batia babordure voilà donc toza na bango jusqu'à ce que misala ekosila biso mpe tokoya kolakisaka bino kaka toujours bamoment nyonso bakobanda koévolue na misala biso mpe tokobanda koya wana mpona koinforme bino donc yango nalobaki mosala oyo tozosala ya kotambola et d'autre part tozali lokola et tozosala suivi ya misala ya mboka parce que tozoparticipe na baye basalaka suivi ya misala parce que biso kutu peut-être tozosala yango plus ke bango parce que biso tozolakisa na bana mboka nde baomona misala ezosalama partout na mokili tozolakisa ndenge misala ezosalama donc tozokofaire participer vraiment na basuivi ya misala ya mboka yango biso mpe tozwa part na biso mpona kolakisaka bino ndenge mboka na bino ezoévolue kolakisa mpe bakonzi oyo batalaka émission oyo botala lolenge misala oyo bozosalisa lolenge ezopusana mpe ezokende voilà donc yango moni esalaka bongo tozalaka toujours na terrain mpona kolakisa bino misala ndenge ezokende. Voilà, merci beaucoup na bino tout botala biso, merci beaucoup na communauté 3 Exact Production TV et ba papa na biso ba maman na biso o bazalaka na biso o bazalaka na biso ba bengaka biso ba teyaka biso ba soutenaka biso et ba commentaka ba partageaka voilà et bambote na bino mingi et namoni ba papa na biso et Agostino Luvangadio na pesi mbote papa na biso Agostino Luvangadio na mama na biso Kati Luvangadio topesi bino pe bambote belé depuis Paris bovandi bozolanda émission oyo et topesi pe mbote et na papa na biso Freddy Kalidja voilà na papa na biso Freddy Kalidja depuis Allemagne molandi monene avandi wana azotala émission oyo topesi yo pe bambote ebele et mbote mingi na pesi lisusu na papa na ngai Gervais Luboya depuis Royaume-Uni ye pe avandi azolanda émission oyo vraiment mbote mingi na yo et papa Gervais Luboya et depuis Royaume-Uni molandi monene ya émission oyo et topesi yo bambote ebele et mbote mingi lisusu ya mingi na papa Guy Mayala papa na biso Guy Mayala na maman na biso Marie-Louise depuis Paris couple moko ya malamu balandi minene ya émission oyo les artères de Kinshasa bavandi wana couple moko maman na papa Guy Mayala na maman Marie-Louise bazotala émission topesi bino bambote et bambote ya mingi pourquoi pas topesa mbote na papa Gaï Kalamabi aboma soldat molongani ya maman Bijou Mabuta hein depuis Irlande topesi bino pe bambote belé bovandi wana bozo l'an d'émission oyo depuis Irlande topesi bino bambote belé
parce que bovandi mpona kolanda émission oyo napesi mbote na baye nyonso bazolanda ngai bazotala ngai na ngonga oyo baye bazotala ngai na mituka baye bazotala ngai na bandako baye bazotala ngai na babiro baye bazotala ngai partout bipai ozwami ozotalela ngai e napesi yo mbote quelque soit papa ou maman e napesi yo mbote ya trop ya mingi voilà biso tozocontinue toujours mosala na biso oyo tondima kosalela public kosalela population et voilà nde nalobaka toza bawumbu ya population parce que biso tobimaka mpona kokende koluka population emona et vivre et yoka. Donc voilà, merci. Et merci na bayo ba commentaka, ba commentaire ya encouragement pour encourager biso na musala oyo tozo sala pour ko féliciter biso et merci na bino et merci pe na bayo bayaka pour ko critiquer oyo bayaka pour ko finga et merci na bino pe et biso pe to lembate tosalaka toujours musala na biso oyo tondima oyo topona mpona bana mboka. Voilà, merci tozokoba napesi mbote na papa Paul Mafuta depuis Hollande. Papa Paul Mafuta napesi pe bambote belé papa Paul Mafuta depuis Hollande. Na saluer na pesa maman Marie chérie Moulanga, maman Augusto, maman Baby, maman Dilay, maman Didor. Na pesi yo bambote belé notre maman vraiment et depuis résidence Bisiko Zwami Ozo Talabiso on est ensemble et avec vous et pourquoi na bino batu nyonso oyo bobenga kabiso bokomela kabiso et na pesi bino bambote ebele ya mingi vraiment oleka. J'ai un ballon, ça a un risque, hein? Ballon. Pour 4 mois, pour que vous appeliez la prochaine prince bulletin. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, chers internautes. Et Tozo Koba toujours Toza Bongo Awa et quartier 3. Donc, toi, dans quartier 4, tu commis Bongo dans quartier 3 et Lela. Voilà. Lela, avenue. Voilà. Daniel. Voilà. Voilà, Daniel, commune toujours Ntsele. Ok, donc toi dans le quartier 3, donc Kikimi. Ok, bah brevet on kaka Kikimi. Donc voilà, quartier 3 Kikimi. On est dans le quartier 4. Très bon, toujours la commune dans le quartier 3 et Kikimi toujours dans la commune de Ntsele. Donc il pas wapi toujours la Sabino oyo bisika rocade na biso et Zwami. Donc voilà. Merci beaucoup le longo bote la biso na pesi ba maman nyonso mbote ba mère na biso nyonso ba maman na nga nyonso na pesi bino ba mbote belé ba maman na nga boza na ba Suisse boza na ba Allemagne na pesi bino ba mbote ebelé et mingi bona ba Paris et na pesi bino ba mbote belé. Soko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole
Et merci na batutu oyo baotalanga, merci na autorité ya mboka, merci na bakonzi na biso ya mboka, merci na président na biso papa Fachi Beton, merci na ba dirigeant na biso nyonso oyo batambusaka mboka oyo, topesi bino bambote ebele ya mingi. Voilà, biso pe tozokoba. Donc le constat fait awa et tout le monde qui est au quartier 4 si quartier 3 awa et si on peut dire côté au caniveau de G là, ok ma banga peut déjà babwaka bazo fina déjà, donc bazo dame yango déjà, et donc et tu vas boire le deuxième tour et soit tu vas troisième tour le sous après bah et kocha va bordir et bongo bah kocha macadam. Voilà, merci. Toujours continuer toujours donc otambola net lobaka totambola surtout ba rocade et bomona qui na première partie totambola qui 4 km 500. Donc 4 km et demi. Donc tout le monde dans la première partie depuis Jules Brasserie sur quartier 4. Tout le monde 4 km et demi à pied et bon on a deuxième partie na biso et to bandi bongo na quartier 3 et nan le toujours kende et to banda toujours pour annoncer bino et ba distance oyo tozo tambola. Voilà, merci et tozo koba na pesi bino ba nyonso botala nga mbote bino ba nyonso bolanda nga bolinga ngai et na pesi bino ba mbote ya mingi ya trop. Pisa yo mobu tokomisi beklise lokola bandepuse privio ya biso yakonzamba lobi tozongala kati ya maloba na ye tozongela tozonga na maloba na nzambe oyebi malamu la trahison est une intelligence avec un ennemi, une sagesse avec un ennemi. Ma contrai sans kutala simao yesoyo yesu zongana yo oluka baboye ya yesu yakala yo lipambole Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que voilà, après tu comme un collecteur, la fois passée peut tout qui a un bakundi en ok oh mai kende boy. Donc, il m'a quitté au monde ma lignée. Donc voilà, merci beaucoup. Léla Kikim, toujours quartier 3.
makamwe mingi lolenge bandimi ya lelo balingi lisumu koleka biloko akolia alangwe masanga koleka molimo santu olapesa bango na nzambo ya bongo ye tala biso bato tokoyi kotosa nzambe tala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hypocrisie. Voilà, merci beaucoup, chers internautes. Et toujours continuer, vraiment. Toujours, on a un cadre Naviso de Michel Brasserie et Bouma. Et donc, tout bandaki, le lingue toujours tambola. Et voilà. Et bon, mon côté mouvement pendenge et sur la muka, ba maison zo tongama et ba restaurer zo kota, ba malewa et ba base, ba mama, ba comme ko tcha ba base, ba mesa et ba ndako zo tongama. Donc, kotoyo et du jour au jour. Population ezo bakisama population zo bakisama na ndenge ya kosala bajisi donc batuma bazo kota batuma bazo tonga bandaku batuma bazo sala pe activité na bango et lolenge et bazo saela activité na bango. Voilà, merci et toujours koba et toujours kende toujours. Merci à vous, merci vraiment et merci à vous et nene sera bino toujours et biso trop exact production mobima to fongoli porte na biso pour na quoi accueillir ba sponsor na ba partenaire donc to fongoli porte pour na quoi accueillir bino et ya ko yamba bino et bino ba sponsor bino ba partenaire boya vraiment et tous na bosenga na bino tous na besoin na bino yo ntolingo sponsoriser émission oyo yaka tozozela yo olingo comme partenaire ya émission oyo yaka tozozela yo maboko ya kofungwama yo posa na besoin basela yo promotion basela yo publicité à travers cette émission aux en a produit aux en a flat hotel na yo aux en a concession na yo hôtel Kabama Pangu aux en a produit na yo salaka olingo teka voilà contacter biso et toko solo là olingi pe baba na ko bwaka yo lolingi to bwaka ka papa na biso mususu o sepelaka yo pe baba na ko bwaka yo benga biso voilà o sepelaka yo pe baba na ko bwaka yo et benga biso olingaka yo pe baba na ko tanga couple na yo ndenge to tanga ba couple mususu awa benga biso olingaka pe baba na ko bwaka yo moko benga biso et babwaka famille na yo et benga biso et toko solo là et na ndenge vraiment et ezalaka otelemela kitribalisme lobby lelo tena sima na yo Congo moluba moswahili c'est tout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesuzonganayo. Oluka.
retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retourne. Voilà, merci beaucoup, chers internautes. Et toujours continuer bongo. Et mission na biso tozaka bongo na Kikimi et toza bongo tokomi na Kikimi Mikondo. Donc toza bongo na Kikimi awa. Donc merci et nabino et bozota la biso et donc ba chef fois mais ba robomena na bango ngope moto. O déjà distance ya makadam na ye ane dans les bons. À par rapport à ndako. Ah là, je vais faire attention. Ah. On va faire attention. Déjà, distance, c'est bon. Là, on peut faire, mais on va faire la carte. C'est un tabac. Un tabac, c'est un même, c'est un gomme. Il y a un gomme. Même voilà, merci beaucoup et toujours continuer toujours et nabino batbota la biso et na ko rappeler bino to komi bongo awa na Kikimi. Voilà, to komi bongo awa na Kikimi au monde lolenge toujours marcher, toujours tambola toujours. Voilà, regardez le paysage. Tala Congo munena Congo. Tala munena Congo. O nyonso Congo. Ah ngai tala munena Congo. Congo zali tellement munene ya kosakana te et te Congo za munene. Voilà, merci. Et toujours continuer toujours on a Kikimi. Merci Nabino Tibota Labiso. Merci Nabino Tibolanda Biso. Merci na papa Guy Mayala, na maman Marie-Louise Bolanda Biso depuis Paris. Et merci na papa Guy Kalamabi, na maman Bijou Mabuta, Bazolanda Biso depuis Allemagne et Irlande. Et merci et na papa Agostino Louvangadio, na maman Cathy Louvangadio, Bazotala Biso depuis Paris. Et merci na papa Freddy Kalidja, Azolanda Biso depuis Allemagne. Merci na papa Paul Mafuta depuis Hollande. Et pourquoi pas na papa Gervais Louboya depuis Royaume-Uni. Et papa Seba Bandona et Tope Siope Bambote Bele et Binotou Bozotala Biso Bozolanda Biso partout Bozali et Tope Sibino Bambote na Bapale na Bino na Bandaku na Bino et Tope Sibino Bambote et Bele Yamini. Pourquoi pas Mbote na papa Chromo Buka et Tope Sibino Bambote papa Chromo Buka Tope Sibino Bambote et groupe scolaire Buka na Ngombe Filwana et Tope Sibino Bambote Bokende Bele Botina Bana wana Tope Sibino Bambote Bele. Pourquoi pas na Docteur Jean-Marc Ntita, Docteur Jean-Marc Ntita et Kalonji, Tope Sibino Bambote Bele, Docteur Jean-Marc Ntita Kalonji et na centre de santé na ye les experts oyo ezwami bongo na commune ya Bandalungwa et na avenue Ntoya référence tension bambole. Donc olingo ozwa traitement ya malamu, olingo ozwa traitement moko approprié benga e kende mbangu kima mbangu olingo bika e kima mbangu na centre médical les experts oyo eza bongo na commune ya Bandal et na avenue Ntoya
et référence station Bambole kuna okokutana na infirmier ya malamu okokutana pena docteur Jean-Marc Ntitaka Lonji. Voilà, merci et tozokoba toujours et tozopusana toujours na rocade na biso et d'Entil Brasserie Abouma et awa tozabongo na Kikimi. Voilà, bino bana Kikimi, ozana lupango na Kikimi, ozana terrain na Kikimi, ozana parcelle na Kikimi, komela biso et benga biso ekosala biso bien olingo bakende ko visiter terrain na yo, bakende ko visiter lupango na yo et benga biso et comment benga biso tokosolola comme il faut. Voilà, merci Nabino Tubota la biso et ba porte est ouvert et pour na ba sponsor pour ba partenaire. Ma porte na biso est ouvert pour na ba sponsor na ba partenaire. Ma porte na biso est vraiment ouvert pour na ba sponsor na ba partenaire. Boya boya vraiment ebele tozo zelabino maboko ya kofongwama yo polingi basala publicité ya eloko na yo e benga biso olingi banda kolobela eloko na yo benga biso olingi banda kolobela yo moko banda kobwaka ololenge babwaka batu lolenge na bwaka batu na nga na bwaka ba papa na nga ba mama na nga ozala mwasi to mobali olingi mpe babanda kobwaka yo benga biso olingi mpe babanda kopesa yo mbote benga nga nimero ezali wana tokosolola dale bon. Voilà, merci. Awa bongo ezali Fondation L. Voilà, Fondation El Shaddai. Ah ok. Wow, ok. Fondation El Shaddai Mba. Voilà. Cité et Shaddai. Voilà. Eva pour le travail. Voilà. Voilà, Kikimi. Voilà. Ezali El Shaddai. Voilà. Voilà. Tozokoba. Kwa konya alangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kalabiso bato iko sanzame kalabiso bato asumueleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisie etika hipokrisie. Et toujours continuer toujours à Wanakikimi et toujours Koba, toujours continuer toujours. Merci à vous tous et vous êtes là pour nous Rolanda Bisso, pour Vandiwana Bozotala Bisso. Merci Nabino. Voilà, au Monikoto Nengenini, au Salibeti Nengenini, au Jijan Nengenini, tu as la biso dans le commentaire et puis aux autres la biso depuis Wapi, Nino remarque Nino Moni Nanzela, critique Nino Reko Sala par rapport à Nanzela, Nenge Malamu, et Nini Mutuna Tonini. Voilà, et tu as dans le commentaire, soit tout bengi biso. Perfectionné makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé.
eloko bongolaka motema ye. Aux en a besoin, au somba terrain, au somba espace, zamba, concession. Aux en a besoin, somba lo pango na yo, benga biso, contacte biso, na milieu oyo sepeli, et na place oyo sepeli, même ndenge tozo tambola côté tozo na kikimi awa, o sepeli pe na kikimi, o lingo somba, contacte biso, toko tchaya contact, na bato bazali sérieux, to salima solo. O lingo sepeli, na ba rocade nyos, na ba foot, ba wap ba bisika nyos tole kaka. Au sepeli, au lingo somba terrain, somba zama, benga biso, contacte biso, et toko sale la ba démarche, et au tindeli biso témoin na yo, et toko tchaya contact, et to sali musala na bato bazali, ba propriétaire, ya ba mabele, ya ba zamba, ya ba mapangu, au zupe, et là qu'on a pris à bien, et biso pe, to zupe pourcentage na biso, kanenge zala kaka, na cadre boule, na cadre idéologie. Voilà, donc voilà, merci. Et ça, le message est lancé, et yangwana pour Nabino, partout lingi, et au somba, contacte biso, surtout ba place au tolegaka, ba place au tournera déjà, ba place au dojo mona, au sepela nango, benga biso, contacte biso. Voilà, merci. Et nous avons toujours la porte na biso pezali ouvert na yom toujours landa biso papa ou maman et tous on a besoin de senga ba sponsor, ba partenaire, boya ko sponsoriser biso na émission oyo, boya tous on a besoin ba partenaire na émission na biso oyo et ko sala biso bien makas ba membre de soutien au lingo soutenir biso, au sepelaka na biso, au lingo aider biso, toujours numéro na biso à contact et zawana. Voilà, l'opération na biso pe drone, au lingi pour contribuer na opération na biso ya drone. Ezala to sololaka, ezala to sololaka te, ezala to bengana te, au tout ami na initiative oyo, au lingi yo pe au chapar na yo, au soutenir biso par rapport ndenge omonaka tosalaka mosala oyo otalaka etushaka yo vraiment et numéro na biso ezali wana et ezali affiché benga biso toujours tokosolola na cadre ya boule na cadre ya idéologie. Voilà, merci tozokoba à tout le monde déjà église. Donc voilà, donc église déjà yango et oh nini ala mona RTNC eza nini. Voilà. Bola et nous le bani. Ah ok, ça là on est là. Tu peux de l'église là, na banoko ba ko to ba après, là ba maman. Donc église déjà on fait. Ils ont ton maman. Bon église on na na katikati. Ah ndako ezalaki awa ok. Non comment. Et voilà. Merci. Merci à vous bozo mona koto. Ba milliers ndenge zo ko évoluer. Papa maman zo landa biso za na ba capacité za na makoki olingo somme. Voilà. Et biso pe tozo koba toujours et voilà. Bo moni koto milliers zo évoluer. Donc awa ezaka ki boke bo beti tout boyebo échanger. Boke bo beti tout boyebo échanger. Boke bo beti tout boyebo échanger. Donc voilà. Merci na binotu bozo talabiso et merci et na binotu bozo landabiso tozo koba toujours tozo tambola toujours et depuis to bandaki deuxième partie na biso il y a émission na biso on y a déjà 2 km pe hein ba 2 km pour na mona kuna PK 26 donc na rotiela ngo maele na ba o ezo ya liboso. Naïba de Totamboli combien de kilomètres na deuxième partie na biso pour la première partie na biso Totambola qui 4 km et demi donc 4 km 500 donc deuxième partie Petoeba Totambola combien de kilomètres. Donc voilà, merci beaucoup chers internautes, t'as la volonté, t'as la bolingo, t'as l'énergie, t'as le sacrifice au to sala rapona amour ya ba congolais et amour ya bande ko na biso batika mboka ba kenda libanda mboka ba 10 ans ba 15 ans ba 20 ans 30 ans voire même ba 50 ans bazali. Donc biso to yaka
faire montrer bango mboka na bino. Voilà bozomona ba maison bandi ba maison peso tongama donc milliers mouvement ezokota bandaku donc bazo tonga vraiment donc bazo tonga ya kosakana te. Donc voilà et merci et toujours kuba toujours na musala na biso. Voilà toujours kita awa tozabongo apendie to avana kitimi. Voilà, Tozoko. Voilà, Tozoko ba. Merci, bozomona batu population comme koto pour Michel le cas qui batu balaki boité. Banda komezo tonga mabatu bazokota. Oh là 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 qui ça. Merci na papa président Fati Béton parce qu'a pesi lumière de balobaka kanzele zali développement ngala comment on dit nadage wana na barocade. Nazali témoin oculaire ndenge tobandelaki barocade na ndenge tokomi kokendele barocade niveau nazomona bandako ezotongama na mbangu bato bazokota population donc nakoma mema kondima adage wana ke nzela ezalaka développement ya mboka donc parce que même koto tout et façon de se développer batou na ndenge moko ya kosakana te bato bazokota makambo ezosalama. Voilà après tomoni agence immobilière ya Modero na éviter Modero nini ya Modeto Modero nini. Voilà tomoni agence Simon. Voilà agence immobilière tozokoba toujours. Merci na bino tout botala biso, merci na bino tout bozolanda biso partout bozali. Yeshua Mashiach. Voilà. Yeshua Mashiach. Voilà. Yeshua Mashiach. Adonai. El Shaddai. Voilà. Voilà. Tozokoba. Et tozomona wala maison mabaya. Soki pozo tonga koto wala maison mabaya osombaka ba chevoir ba latawa ba maison ciment pe zali mai pe ba forage ezali donc c'est tout jeunesse en l'élo balingi kaka ki banditisme pe bavi ya kuta dire bato ba koto ba risque makasi apapa koto ba bien kasit ouais au moins teka ta ndenge pasuka ouais Voilà, merci beaucoup, chers internautes. Merci, Bandeko Tubo Landa Biso. Et Awa Tokomi. Et habité tout na Bandeko. Tomoni parking Awa. Tomoni Wenze Salami Awa. Et tomoni vraiment Wenze. Tomoni parking. Et les retours à la parole nous est tous demandés.
S'il te plaît, retournons. Merci beaucoup. Bomoni awa ambiance tokuti awa. Tokuti rompo mokawa. Tebite kombo na ngweza nini tokuti ba maison, tokuti ba wenze, tokuti parking, tokuti vraiment ambiance ba boutique. Donc vraiment milieu za ko développer du jour au jour. Vraiment félicitations et na tata mokonzi bozomona ba taxi ezokota boye banzela ba mituka bozomona esa ba transport ba mabaya ezokota po batu ba tonga na kati koto mama na ba cité eza koto na ndenge ya kosala cité. Voilà donc il se peut toujours koba toujours voilà. Merci à vous, merci na bandeko tout botala biso, merci na bandeko tout bolanda biso partout boza botala biso et topesi bino bambote ya mingi biso pe toujours continuer et merci na babonné na biso, merci na ba fidèle na biso, merci na bino ba nyonso botala ka biso partout na monde tolela bino pe tellement trop et biso pe toujours bundaka ka pour que bino pe bozala satisfait na ba palais na ba ndako na ba famille na bino. Voilà, on est là donc voilà et merci na autorité en Mboka et merci et na bino nyonso oyo bozo alanda biso partout bozali bozo talela biso et topesi bino bakombote ya mingi koleka voilà tosokoba et tokuti c'est à peine même que bazotimola po batia ba caniveau quartier Kikimi kaka, là c'est qu'à aventurer, Kikimi de. Bureau du quartier. Donc, pour toi, musique à bureau du quartier. Donc, il y a Kikimi de. L'issue comment nango perfectionné. Puisque son nom Makambo toboya kilobi. est comme autorisé. L'issue comment nango perfectionné. Makambo toboya kilobi. Et qu'on autorisé. Masula kobangola kamotema ye. Yesu yakanda yo vraiment. Koluka lipangoli. Mosali na Nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye. Merci beaucoup chers internautes, merci beaucoup bandeko nyonso botala biso bolanda biso bomona paysage oyo eza na nsima na ngai place moko kitoko wa bomoni ba mire de soutènement bomoni bandeko en plein boulot en plein travaux lolenge bazo timola pour que ba tonga ba caniveau donc koto oyo nanu batie ba caniveau te donc koto oyo eloko epesi bango retard ya kotonga ba caniveau babandaki koluka moyen ya kozipa nanu érosion oyo parce que érosion ezalaki pembeni ya makadam ndenge batrasaki ebimaki na da oyo nyonso bomona mabele oyo babwaki yango kobwaka donc mabele oyo nyonso bapusi yango bapusi érosion moya kopusa nde moni sikoyo esili donc bozanga olakisa bino érosion wana donc voilà oyo nyonso bomona oyo mabele oyo bacreye yango kocreye donc bazwaki temps bayaka kaka kobwakaka mabele donc bapusi érosion pour que etika nzela bomoni ndenge ezali mais oyo mpe bamapango ya bato na mituni question bato bazali awa bakozala ndenge nini mapango yango ezala ndenge nini mpo
mbula soki ebeti makasi awa bamai nyonso ekoye kovanda awa bomona oyo eza lokola bassin. Ya lokola bassin moko boye ezwa mai euta boye ezwa mai euta boye ezwa mai euta boye siko bato baza wana mpo namoni mpe batie basigne namoni basigne babordure eza mapango ya bato nde wana kuna ndako moto atongi ndako riske mai eza na fasi na kokotela yo ndako wana bato kutu baza awa nzinga peut-être moi ça va mai ekoleka mais siko bato baza kuna bomoni kasi mai evanda place mabela jaune mana bomo mabela jaune bomo eza mai po eza elanga eza mai evandaka wana oyo nyonso mabela jaune mai po eza elanga siko na mituni bato bana bandako wana baza ndenge nini. Donc voilà, merci cher internaute bozomona érosion mabelo to mona o to ali kola mabelo ba sali yango ya kosala donc bayaka bazwaka mabele na ngambu bayaka baocha baozwa mabele na ngambu baocha nde ba poussi érosion donc ba poussi érosion donc yango bomoni permettre que kotoyo misala ezwaki mwa retard parce que bazalaki na problème ya érosion soki bazwilaki yango solution te oyo nyonso baosala perte ya pamba donc perte ya temps yango moni ntango esili babandi sikoyo kotia sikoyo bakaniveau babandi sikoyo kotimola sikoyo bakaniveau donc awa nyonso bomona oyo bakotia bamire ya soutenement donc voilà koto batieli bango nzela te mais amoni kaka epakende baluka kuna loin mais boye mpe kominyokolo kokweya oh la 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 oh mama mbala kosa ye moko azotimola donc boloka mpe eza zelo akota so akoti ya zelo. Voilà, merci beaucoup cher internaute, merci beaucoup bandeko nyonso botala tala kafuma la paysage botuna nga toza toaka na Congo toaka vraiment na Congo nyonso wana bomona o ntango tozalaki kuna na bandeki kolakisa bino yango donc bamapango ya bato donc bamapango ya bato bango baza bien baza likolo epuis baza ma bien bango baza bien par rapport ya bato baza donc ndeti bato babimi na ele oyo na ele ya makadam passe donc toyebi te lokola congolais tosignaka na biso tokipaka na biso bisika totalaka na biso dega te mais mokolo esalaka dega leta teyela biso likambo leta aseyela biso makambo oyo tolembi nini papa teyela biso makambo oyo. Voilà, merci beaucoup et nyonso bozomona oyo eza nango kaka bacréé pour ke bakima érosion donc makadam na biso nde yango makadam ekebo da makadam donc tozonga mana makadam et donc makadam nde yango donc voilà, merci beaucoup. Voilà bisika tokomi, merci beaucoup toza bongo awa na Kikimide rocade na biso de Njil Brasserie à Bouma aéroport. Donc toza bongo na Kikimide to banda Kikim 1 Kikimide deuxième partenaire to banda na quartier 4 to quartier 3 to Kikim 1 Kikimide ndesko toza na Kikimide bomoni bisika ba créer loko oyo donc bozomona banda comme etika le likolo kuna donc ye na habité na écoute bien soka tiene ka mael encadré na lupangu na ya sécuriser na ya va na pa na likolo lisume koma nango perfectionné makambo toboyaki rocade na biso nde yango nzela na biso nde yango donc rocade na biso yango nzela yango donc tozongela nga parti ya kuna tozonga mana nzela na biso donc voilà bomoni awa niveau ya paysage na beauté oyo ezobima awa donc bino bozomona kitoko makasi na ndenge kosakana te donc voilà kitoko makasi na ndenge kosakana te donc voilà tala paysage ya boye toa na Suisse te toa na Royaume-Uni te toa mpe na Paris te toa na Belgique te toa na Hollande te toa na France te mais toa na Kinshasa eleki partout eloko makasi donc voilà bomoni paysage ya kitoko oyo nyonso oyo na rocade
oyo nyonso oyo na rocade. Donc awa toyebi te babombeli biso bakosala nango nini mpo na nga fo bazwa likanisi mpo na place oyo baboule vraiment bourgmestre commune ya Ntsele bourgmestre commune ya Ntsele faut bouler vraiment bouler na gouverneur de la ville place oyo bouler là non. Je pense qu'il y a déjà fire quoi fire voilà bouler vraiment logo et maman na place pas mundela ko sala ba maman ne logo mo wa kitoko mo boye a chepe pesi makambo donc bouler vraiment logo place bouler lango et ça la bien makasi bouler lango vraiment donc et ça la bien makasi. Merci na bino batu bolanda biso, merci na papa Gervais Luboya depuis Royaume-Uni. Merci na papa Gaï Kalamabi, Aboma Soldat, Yamama Bijou Mabuta depuis Irlande. Merci na papa Freddy Kalidja depuis Allemagne. Pourquoi pas na papa Guy Mayala, na maman Marie-Louise depuis Paris. Et pourquoi pas na papa Agostino Louvangadio, na maman Labiso Kati et Louvangadio. Et pourquoi pas na papa Paul Mafuta depuis Hollande. Et papa Paul Mafuta, Bamote Belé, papa Paul Mafuta depuis Hollande. Et pourquoi pas Nabino Bagnonso, Oyo, Bozolanda Biso. Fongoli ba porte na biso zali vraiment tellement ouvert pour na ko accueillir bino pour na ko yamba bino boya bino ba sponsor ba partenaire boya pour ba misala boye auto sala relax bino boye to mériter sponsor à tête de 3 to mériter ba partenaire to mériter boya botia biso maboko boya bosunga biso boya boye de biso et balobi muta kolia na musala na ye donc à travers musala na biso boye ba sponsor botie biso maboko et kosala biso bien biso moko pe to améliorer et ba makambo tozo luka to bakisa awa na 3 Exa Production TV de Tiboto senga lisungi ya drone c'est parce que tozo na sponsor te tozo na ba partenaire te o maki bakoki ko beta loboko et ba tcheli biso makambo anje mais à travers sponsor et que ça a la facilité à likambu et le côté limite sala pour te dire que sponsor aroya to signer contrat et to yokani et moi nenge za la bandi et partenaire pesoko yé ondimi ozala okoma partenaire na biso wana produit no mongo boye nango ondimi to yokana to banda kosala beto sala boye et ko banda ko aider biso pe to évoluer to améliorer et misala et to améliorer ba matos na biso to améliorer ba makamu na biso et belé awana chaîne na biso 3 Exa Production TV. Donc Nzambe asimba mitema ya ba nyonso bazola na message na ngala ba émission nyonso yo pozali na capacité ya ko sponsoriser biso na likambo ko sala na société na eloko mon entreprise na produit na nini oyo ka biso landaka biso sepelaka pe benga biso to ko sola nyonso ba solola yango nyonso ba solola biso wa pe na capacité ya koma membre partenaire na biso. Voilà, merci. Ils ont promis tous les membres Olingi Pokota, na communauté 3 Exa Production TV, Okota na famille à communauté 3 Exa Production TV, Ndeng ba papa Guy Mayala Bakota, ba papa Gosino Bakota, ba papa Freddy Kalidja Bakota, ba papa Gaï Kalamabi Bakota, ba papa Paul Mafuta Bakota, papa Gervais Luboya Bakota, monsieur Super Bakota Bakima, monsieur Super Bakota Basomba silence. Donc merci pena bao ba se manifestaka bazala na biso toujours wana et vraiment olingi pokota analisanga oyo benga biso contacter biso okokota na famille ya communauté 3 Exa Production TV olingi to babanda ko bwaka yo osepelaka ndenge na bwaka batu osepelaka ndenge na bwaka bakombo na tanga bakombo batu olingi yo pe babanda kotanga kombo na yo ya mwasi na ya mobile no ya couple na bino ya famille na bino ya famille na yo benga biso
contacter biso oza pe neloko no moko lingi balobelela otekaka mapango oza na baconcession na yo otekaka bazamba bamapango contacter biso tokosala o promotion ya kitoko oyo koyamba baclient ebele surtout libanda mboka oza pe na bosenga yo olingi osomba mabele olingo somba mabele olingo somba parcelle na yo contacter biso na ba million totambola ko sepeli nango contacter biso tokokutanisa yo na bato bazali concerné ya babisika yango okozwa espace na yo na ndenge ya kitoko biso pe tozimwa pourcentage na biso ndenge ezalaka kaka voilà le constat fait awa tozali ndenge na uta koyebisa bino depuis kuna constat fait awa ezali koto oyo bazwaki retard mpona nini omoni bazwaki retard mpona nini omoni mosala babandeki kosala babandeki kozwaka bamabele oyo bazwya kokundaka boye bazwaka mabele bazwya kokunda bazwa mabele bazwya kokunda nde yango epesaki misala bakipaki nanu nzela te bakipaki nanu bazwaka mabele boma nanu érosion oyo nde omoni ntango érosion esili yango omoni sikoyo bomoni ke koto baza na retard ya bakaniveau yango bomoni ke babandi nanu bakaniveau ntango babandi nde babandi bakaniveau ekomata mabanga mpe déjà babwaki donc c'est ça donc constat eza fait awa ezali ke à peine nde babandi bakaniveau ekotonga bakaniveau parce que bazwi retard ya érosion bando koluka ndenge nini ya komaîtriser érosion oyo. Donc voilà, merci beaucoup, j'espère que vous avez compris. Donc merci beaucoup, merci Nabino Tubota Labiso, merci Nabino Tubola Labiso, biso pe tozo kita, tozo kende, tozo niatango toujours molo molo, tozo niatango toujours dépa et nega ezalara toujours na cadre boule, na cadre idéologie. Wawa, tozo travailler siku, tozo kota kaka et ndenge ezalaka. Merci Nabino Tubota Labiso, merci na bakonzi baolanda biso, merci na autorité, merci na badirigeant ya mboka oyo baotala biso et topesi bino bambote ebele et merci na bakongolais na bakongolaises nyonso oyo bengami congolais congolaises partout ozali na mokili topesi yo bambote topesi yo bambote ebele partout ozali pays nyonso ozali topesi yo bambote ebele ya mingi. Voilà, merci. Tokoba, Tokita toujours. Voilà, bon mon akoto, nenge ba otonga bandaku et bomoni elo nenge ba otonga. Donc koto tout et nanu ba simba ki ba kanivote et à peine de babandi ko simba ba kanivo ba otonga. Voilà, donc voilà, bozomona onyo so mapanga batu basomba somba donc ba terrain batu ba tchetchetchenga mise en valeur donc côté ça que soko sombi faut tongata soko za na makoki ya kotonga ndaku na ya brique mbala moko yoka soko za na makoki te faut tongata ngar nanu otongi na ngar ochango en mise en valeur muto oyeba ki awa muto azali awa ezali lupango mutu donc c'est ça donc voilà merci. Et tozokoba et au sepeli pe na koto au sepeli pe na koto lingo zo mabele na koto o lingo zo espace na koto oza sérieux obengi biso te na sentiment biso to sala to kutana na bato yango to sololi ba moni biso pe toza ba responsable toza sérieux et comme to réaliser likambu yo zo yamba sute yo benga lisusu te. Allez, comme une dette bandako bonne la mais tandis que yo ne mutu wana posa mabele yo ne mutu wana posa lopong donc vraiment la bateau tout voilà un message tant on sepelo lingo benga biso soyons vraiment sérieux s'il vous plaît bandeko na biso soyons vraiment sérieux tant on oze sabatu likambu assumer likambu na yo oze bisabatu parce que biso toza ba responsable toza mikolo tant to sali déjà faire moko na mutu ezo zela siko yo aussi ça promet problème na yo et commis ozo yambate et commis obengate et commis biso to commis dérangement to commis déranger par ba propreté bateau to que nous négocier pour yo zo eloko
Voilà, donc soyons vraiment sérieux. Tant que ça la faire, au bengi biso, vous en a besoin à boye. Soyons vraiment sérieux. Bongi sa poche na yo, bongi sa mbongo na yo. Oyo ki oche, tant que biso to ko chape et ba ku makambo na biso na mesa, ozipe logo na yo, biso pe to katibal, biso pe to tamboli. Donc voilà, merci beaucoup. Merci et na bino tout, bo tala biso et bo landa biso partout bozali, voilà. Et awa tokomi et awa bongo tokomi bongo awa tokutini awa sala collecteur, voilà. Masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso batutu ikoto sanzambe kala biso batu asumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisie. Merci Nabino batutu bolanda biso, merci Nabino tout oyo bosepelaka na biso à travers des missions na biso oyo bolandaka biso bamama na nga nyonso, bamama na nga Paris, bamama na nga ya Belgique, ya Bruxelles, bamama na nga ya Suisse, ya Hollande, ya France, napesi bino bambote ebele partout bozali bozotala nga bapapa na nga partout bozali na bapays nyonso, napesi bino bambote vraiment ebele. Donc tozokoba donc ndena oloba toujours olingo soutenir biso, olingi o sponsoriser biso, olingo comme partenaire na biso, olingi comme membre et ya soutien na biso, olingi o kota na karo, kota na communauté. 3 Exa Production TV na famille et il y a 3 Exa Production TV et numéro toujours ezawana ozape na besoin bosenga likambu ba rendre yo service benga biso. Donc voilà, on est là et à Tomoni Bongo PK28 makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé masula kobangolaka motema ye yesu yakanda yo vraimen mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge na nyapesi. Merci beaucoup, chers internautes. Merci beaucoup, Nabino Toubozala, qui a bola biso, naba palin, bo sepeli, ba maman nanga, bo sepeli, ba papa nanga, bo sepeli aming, bo moni rocade Nabino, de Gilles Brasserie et Abouma, bo moni rocade Nabino, Kobanda quartier 4, Tito Komi Awa Bongo, Zabongo na Kikimi 2. Je ne sais pas ce qui est appelé Kikimi 2, mais nous avons na Kikimide, il pas y pito clôturer émission na biso na mokololo. Merci na bino tu bolanda kibiso, merci na bino tu botala kibiso, bo pesa kibiso temps ya ko vanda kolanda émission oyo du début jusqu'à la fin. Merci Nzamba la bino, merci pen ingénieur Augustin Kanina, le muluba le plus civilisé du monde oyo atamboli na ngai to tamboli ti to komi awa pona ko succès émission na biso. Merci na ngai pe merci na Nzambe oya
apesi biso pe makasi tosilisi émission na biso na mokolo lelo. Merci na bino bozalaki wana botikala wana pona kolanda ba émission suivant oyo ezoya awa toujours na 3 Exa Production TV. Olingo benga biso numéro ezali affiché wana, benga biso contacter biso na makambu nyonso ba problème nyonso oyo lingo contacter biso numéro ezali wana okokota na direction ya communauté direction ya bureau ya 3 Exa Production TV tokosolola comme il faut. Merci beaucoup, merci na bino tout bozalaki ebele papa Gai, papa Guy Mayala bovandaki wana, papa Agostino Luvangadio et papa Freddy Kalidja, papa Gervais Luboya bozalaki telme bele. Merci tokutani au prochain numéro soki Nzambe a zongite. Allez, bye 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 bye, check. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que